bonjour, on a vu le bateau de Bakou, ya kolanda biso na kolomalelo na Ezui ezali bongo branche moko to tia na chaîne Libération Océan du Congo et pai auto akabongo ba Congo mani et pai auto panzaka to sasaka et pai auto la kamoto ya papa le moloto ekita eziki sana sala nyonso ya baloka ye Congo et pai oyo to analysaka ensemble et pai oyo to salaka éveil patriotique et pai auto sensibilisaka to mobilisaka to conscientisaka to longolaka peuple congolais na bolema et pai auto chaka litono na nzete poete to benga yango malamu et pai auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pai oyo to telema ferme fidèle lokola bakoki pour la cause de la République démocratique du Congo et pai auto arabon basindi la kobeta kambela ndenge to beta kabekolo na mikolo ete tout telema to bondele kolo abiso et pai auto mokundola ka maloba yango ko na biso le laboraire walo bala biso béché fouillé ne laisser ni place qu'il la main repasser ezui la montée religieuse popo ezui et mon abongo mana nanga na kunya do nanga les États-Unis d'Amérique ezui et mona yanga mokonzi na Angleterre et puis pourquoi pas Achille Mavé molongani ya Mireille Mavé toujours na Angleterre les grands professeurs ezui mon abongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique et mon mère de Bruno ezui et mon abongo qui la met je n'étais pas que tout mancane contre qui la reconnaît femme peccato na plus 49 et na plus 49 quand on a Aken cette fois-ci et pas à la chabienne maman sociale maman bana bitike ezui et comme bon on a plus 32 et pas maman missionnaire on a vraiment to benga na vraiment ezui maman missionnaire. Et mon abon Anita Babé, il faut que moto et pourquoi pas quoi mon mère de Bruno la Autriche Jésus et la Suisse et pas maman la jolie maman Dolo maman Samuel et pourquoi pas Bino Bonso Malandi la Bisso Big Daniel Linda Charlie Chobo. Merci encore une fois vraiment na Bino Bonso ba obozo la Bisso Bipai Bisso na Chango la Montekil partout vraiment bozoko benga a bana oni britannique on a tout monde chirichara bazo benga biso maman c'est tout le monde a ôté maman c'est les anini maman c'est problème nini maman c'est a insérer problème na pas de colombie qui tout est comme ça la bio était la studio la biso ba côté la biso bon na émission et souka bobel na katikati Seigneur qui tomi batté la mboka la biso et lingi biso te la base botu comme on a été mon panze sango moko ya mwasi ba bwaki e ba bomiye pe kufana esali bongo biso o tozali penza la ba problème ya ngomoni ete tango mosusu to kimaka pona koloba ete lolaka la biso ezali lolaka oyo bato bayike ba ko na mote eza na ngambo la biso eza na ngambo ya bato mosusu ba ko sepela pa yate na boso na biso ko sala pasi tala lokola leo na tongo mwana mboka kabuya la ki lobi la boloko ya likambo ya salite ye moko akoleka azali bongo mosakoli ya koyebisa bino elenge na mibu na ye akondima kozala mpe na biso mpe akondima koloba makambo mwa ekolo kasi tala ye na bozongi ayaki kotala ngai tokutani tobeti mwa lisolo na kozongala ye soki mpe babanda ye kofile soki eloko nini naloba kaka matondo na nzako mbapamba te te nakitaki mpe kotika bango te soki kasi nakitaki kokende kotika bango peut-être ndenge ezalika mosu na bozongi bwaye kabuya akutaki na bapolisi bamokamati ye bakangi ye singa ngondi na moto asali likambo te babengi mamour à partir ya 23h mamour abengi koto oyo esalaki mpasi nani akobima na ngonga wana lotiliki yali te molili moye yanga kokoma te kasi na 6h du matin na telemi na lobi nzako mbala kokoma oyo likambo nini ekokoma nde nazobobele makolo na ngai alobi oyo ezali ya moto nyonso soki mpe bakanga ngai kasi batika mwana bato ndena oti kokoma kuna ye moko akosembolela bino tokomi wana bapolisi wana opesi mbwambwa boye tolobani na bango mpenza tokoki koloba na bokoki kosakana na presse boye te lokola mpe tozalaki na mongolo tolakati ya saki na ye oyo ya congrès oyo tokendaki ya mwana mboka Adolphe Muzito azali bongo lelo candidat président de la République mokambi ya Nouvel Élan nde babangi batali balobi bazali ba presse ya solo mama bolimbisi lowa musako ya one na photo ba monika Adolphe Muzito donc babangi
bakomi kosenga ba pardon na yebisi bango lobi azali moyibi te mosala mabino ezali kobatela civil na biloko bia ye boni sika bolalisi na boloko bokangi ye mpe bozwi misolo na ye nakobela na etando eke mosala oyo bino bapolisi bokosala bandeko na ngai pasi mpe mawa na république démocratique du Congo sikasika makasi ya kosala mosala ekozala lobi bakoki kobeta ye eloko lobi okuna bakoki kobeta ngai eloko tala makambo biso tokokutalaka nango na république démocratique du Congo tala pasi na biso yango wana mwana mboka bazwi misolo mia ye babotoli babiloko ya bango batiaka na matoi soda moyibi mais quand même na sepeli na ndeko Didier mpe mokambela bango tokutaki wana en tout cas basengi bolimbisi po bamoni ete oyo mpe bali bapanzisango oyo soki tokebi en tout cas wala kutu mosusu alobi na beto mbata na ndeko pekiso biloko oyo donc nzambe aza na biso kasi ndeko awuti esika ya pasi botala lolenge nini bakosala biso botala lolenge nini tozali na insécurité botala lolenge nini ekolo ya biso ezali bongo komotambola yango lelo oyo bokomona ete bapanzisango baike bakomi komokima bakomi komobanga pamba te tozali lisusu atako na kimia te donc maloba mabiso ezali maloba ya solo bato balingi yango te kasi tala bolingo ya mboka ndeko auti na boloko bakangaki ye basinga alobi mama tosala mosala mpo mikolo mibale oyo tosala mosala te nani akoki kozala motema ya boye moto mosusu akolembala ye alobi mama babeta ngai nasala 4 jours baye kobwaka ngai na échangeur likolo bobele ya mosala na yo baye kotumba biloko na ngai na ndako likolo bobele ya mosala na yo lelo oyo naya kotala yo nazonga tala ngai wana nakoti yesu boloko sikala kosala boni botala pasi na biso boyokaka kolela na biso bandeko bobondelaka mpo na biso papa Alfred na mama Clarisse nalipasala ngai ino ya CNT live aza bongo na Canada mama Congo bobondelaka mpo na biso Yvette Mungomba Miss Bilelu Miss Bilole Miss Bilole Yvette Mungomba na Isa na États-Unis d'Amérique mama pasteur bobondelaka mpo na biso Charlie Chobo papa Mapasa mama Jovi bakongomani banso tozobundela ekolo papa Michael la France na mama Célestine tozali kobundela ekolo pasi ezali baza koluka biso na lolenge moko oyo bokondima te yanga mokonzi mwana mère de Brino bamama missionnaire bazali koluka biso na lolenge oyo longobani te kasi soki toza kobikala sela moyo la chabienne ezali pamba te toali kotambola na 3 chemin tokolia na biso kanyaka te pasi na biso tokondima yango metolobi tokufa mpo na ekolo ekolo ya biso Kongo yali ekolo etonenki ekolo na biso Kongo yali ekolo oyo bakoki kosakalaka na yango te kasi likolo ya bozangi bato likolo ya bozangi moto mpe moto biloko wana misato nde koboma Kongo po soki toali na moto oyo na kati na ye moto ezali mpe aza na moto bato wana bakomema biso to moto wana koma biso na biseko kasi lelo tokolobela nini to analyser makambo oyo ya maponami pe ba candidat président pe boni lobi moleki ba jeune Katange ba telemaki pe lelo mongongo mabango oyokani kabo ya lo pisa video
La synergie des jeunes Katangais. Déclaration. L'opinion tant nationale qu'internationale se souviendra qu'en date du 4 octobre 2023, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, l'un des dignes fils katangais, avait déposé à la CENI sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. Avec tous les documents originaux, dont les certificats de nationalité. Après vérification du dossier, ce dernier a été réceptionné par cette institution pilier de la démocratie. Comme le virus de la division anti la RDC, nous voyons de plus en plus circuler dans les réseaux sociaux et d'autres forums de messages et insinuations d'une possibilité d'invalidation de la candidature du président Moïse Katumbi. Et ceci serait le fait d'un groupe d'individus de la CENI et de la Cour constitutionnelle piqués, nous ne savons par quelle mouche décroche, mais sûrement par les démons de la division. Cherchant ainsi les poux sur la tête d'un chauve. Eu égard à ce qui précède, nous, membres de la synergie des jeunes katangais et de la communauté katangaise, déclarons ce qui suit. 1. Nous exigeons à ces groupes de fossoyeurs de ne pas plonger la RDC dans le chaos en invalidant injustement et sans fondement la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. 2. Demandons à la Fondation katangaise de mobiliser toutes les communautés des souches katangaises afin de barrer la route à ces inciviques. 3. Demandons au gouvernement et à d'autres services non habilités d'éviter d'interférer dans le traitement et l'analyse des candidatures en exploitant des raisons fallacieuses, soit sur la nationalité, soit sur les affaires juridiques sans fondement. Car les institutions de l'État ne doivent pas fonctionner sur base de rumeurs et nous n'accepterons jamais cette façon de gérer les affaires de l'État. 4. Appelons une fois de plus la CENI de faire montre de son indépendance et de son impartialité dans le traitement des candidatures et l'organisation des élections qui se veulent libres, démocratiques, transparentes et inclusives. 5. Prenons à témoin la communauté internationale contre les conséquences qui surviendraient de suite de cette invalidation. Car pour les Katangais, ça passe ou ça casse. On se le dise. Fête à Lubumbashi le 19 octobre 2023, la synergie des jeunes Katangais. Merci Nabino Nyonso Bozo Benga Biso na plus 253, plus 255, plus 257, plus 252. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci Bilo Batoko Benga Biso Pela Filika Engele, Namboka Egi Lompinga, Nana Lompinga, Egi prompt rétablissement, Nana merveille na Biso. Peba ma passe la Biso, que Dieu vous bénisse. Boali Bongo Baïke, Boko Benga Biso. Hein? Achille Tela na France, Maman sociale, Maman grâce à Tela, Umba, Zambé, Abatela. Bandeko. Ils allaient passer la République démocratique. Bolandi wala ba jeune balobaki yango mokolo mwa lobi le 19. Balobi bomeka kutu te poto yoki nyungu na makamba Moïse Katumbi soki bomeki moto mokozala. Lelo moye to koyebisa bino minoko mia bango pe moyokami tous les 24 candidats présidents de la République balongoli ata ko moko te. Balongoli ata ko moko te. Bato banso o bilo boye baki lokwa ba candidat président de la République batika libobele bongo. Donc oli kambolitali kongolité na mayo wo. Oli kambolitali bapaya na mayo wo. Oli kambolitali Burundi, oli kambolitali Kenya, oli kambolitali Tanzanie, bango banso ba retenir bango. Pona nini ba retenir tous les candidats wana? Manso toyoka kilo kwa makelele ata ko moko esalamite. Meto koluka to manola yango katila oyesika.
nini elingi esalama na kati ya République démocratique du Congo. Boyoka ki mwana mboka Kagame koloba ete ba M23 batika makambo na bango kasi baya na Rwanda te. Bonu kesika nyonso boko pesa. Obokuti ya bango. Nini moko lekala cesse ya kati ya République démocratique du Congo ndebole na biso na baiba politique pe ba candidat président de la République ba oyo baye ya solo kosunga Congo. Baye ya solo kolongola Congo la bombu to baye ko bakisa Congo na kati ya pasi. To kuyeba. Po ete na moni kuna pe papa langai baende azongi la course le candidat président de la République bankundu nudo bafitantaka état venir papa langai apesa ki pe mongolo to mai kasi bande ko nangai bai banso wana bali bongo bakongomani bao bakei ko pesa mongolo to mabango poete ba koma na esika ya kokitana mwana mboka Antoine Félix Tshilombo poete bango bakamba mboka na lolengo na mobali kasinga na kotuna bango bansola bayebi likamba Kongo te bayebi penza posa ba Congolais na tango oyo te makambo ekolekala est la République la biso ba Kongo mani na kofungola bilo miso eli makambo ya l'hôpital ya politiko ya makasi oyo ezali koleka soki bokebi te Congo ezalaka pe lisusu ya biso te biso ba Congolais toali bapaya la kati kwa biso mo boni na kotalisa bilo toali bapaya kabu ya lompisa zongi selanga video ya ba M23 entre guillemets o ba ko bima na Burundi na biloko bia bango banso ba ko kende ba ko bima soki na Bunagana soit des andeki bango balobi ba ko kena biloko bia bango banso. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais répondre directement. Bon, au fait, si nous, les 1-23, nous disons une chose, hein, soyons sûrs, c'est vrai, c'est une réalité. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des aventuriers comme le gouvernement. Ce sont des gens qui sont plongés dans des propagandes indues, incongrues. Et bien, dans certaines personnes qui veulent écouter, donc qui veulent les sensationnels, veulent à tout moment écouter, donc pour faire plaisir à leurs idées, à leurs rêves, mais de sur quoi ce sont des choses qui sont tellement fausses. Écoutez, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2023, jeudi. Mais yoka siko malobande komi ba manipuler population, ba kosa population que non, ils vont déloger les 23 de Bunda Ghana, de Rutshuru, de Kiwanja, de Kinyot. Mais ça c'est la folie. Ça c'est la folie. C'est du rêve. Bon, au moins ce mutazobe la libo mazo baloba aucun répondre. Ça sont des aventuriers. Des aventuriers. Bon, wait and see, hein, comme les Anglais disent. L'avenir nous le dira. En fait, ce sont des bandes d'aventuriers, de fumeurs de chanvre. Bande kolangai. Bateau bayaki ko boma bino. Bateau bayaki ko sala bino mabe. Lo lengo bango balobi ba M23 bango la ba ko bima bakeye na Uganda. Totalaka. Moyibi apotaki, ayibi yo, a violé, abomi mwana yo, yo zui makoki, ya kozwa bokasi, ya ko renverser okotika ye abima lo lenge wana. Na biloko bia bango banso bibundeli bia bango boni lokutande na boy ko tshela bilo bilili esalama ki lobi na Goma po ete masasi mako beta bako boka ba lacrymogène bitumba oyo bana ya Goma basibir na ebite to bako kabuya bakotala ba video yango bako polata mwa biseka mususu soki bakotia ezalaki opesi mbombo aboyi na Goma eloko moko ya nite na kati ya République démocratique soki bomoni ba retenir ba candidat wana nyonso lenge bolo bakalokota eli français ba boyinde lumbe oyo boyoki bandeko ya Katanga balobi ba boyinde lumbe
bandeko bolimbisi yambo to bande émission esengelaki to banda nanu koloba yako po ete tobongisi patriage oyo atiki biso mwana mboka ne mwana nzembe yako na bundu dia mayala yako na kubungisa ne mwana nzembe kabuya chama video na mukia bande ko grimacer Félix Antoine Tshilombo pour motoleka. Tshisekedi. Attention, petit Tshisekedi. Ba condoléances komela ba kongomani banso pambate papa o azalaki pe nécessaire. Abale ko telema ubunde tumba waye pachaki nkaka ezala tango ya Kabila ezali pa ya Félix. Mais akei to yebite maladie ya solo tope biloko babeta tope banini nzambe nde akokatela Kongo likambola ye na suka kasi tolobi yako pamba te akufeli awa na centre Nganda papa akolaki mpe akomi na 77 ans nzakomba ayokela ye yako ekomela libota ba condoléances uti bongo na océan du Congo mobimba bazali bongo elongo na bundu ya mayala mena kamwa tomonaki tata mokonzi atindaki moto pe baki kopesa motuka marque Peugeot soki tobosali te to motuka moko ya lolenge baza tokozwa pe information na source tina nango ezali nini po ete basala nango nini tokoyeba te na tango oyo Miradi Saya na tango oyo Christian vit la servance de l'Éternel nini yokoleka pourquoi kopesa motuka eko servir na nini eloko nini ekoleka bana mboka tofungola miso mabiso pamba te République démocratique du Congo ezali ekolo la yo ezali ekolo nga ezali ekolo ya biso nyonso totala no mwana mboka Martin Fayulu Madina botambo ile na banza ko koma lelo to pelobi mais bolanda ye na boni akomaki pe na matali kabo ya puissant. Maintenant, tu as le président, on va le soutenir. On a ramené, on a soutenu le président. Le président a vu son matin, il m'a dit Oyo, attends ma classe, nous avons mayele. Donc, élection, on a posé une élection transparente, indépendante, nous sommes équitable. Pour les gens, on Wende bayibaki na le 20 décembre, wende élection na la polo nango.
Matadi ezali ya nani? Congo Central ezali ya nani? Bandeko na ngai tozali na likama monene yeli biso. Leader monene ya Congo Central awuti kotika biso lelo. Ne mwana nsemi awuti kotika biso lelo. Nye, une minute de silence. Bato banguna basalaki balobaki bakosala makamawa bamoni nguluko ezali awa bakoki te. Ok, merci na bango, merci mingi. Merci bandeko namoni ete boko la ndala bokebi toko kepe malembe pour la koshite pe kosukisa la biso po te tolobaki to ko banda ko analyser moke po te tozo katango ya bopemi po ete mokili ezali pena malamu te esengeli to milengele ata ko mwana nzambe alobaki tango la ngana me kokite ça veut dire soko moni moi ko bima nyamu to vana ndako po ete tolingi te to sibir lobi pe boko regretter biso po ete tozali na bino le ngoma Macedonie la France, la maman Chantal Tambila, bandeko babiso nyonso Juka M le number 1 au Sénat de la presse congolaise, banza bate akomona ki ba moi bapel na bandeko benga ezaki pour la signaler que biso awa kabuya lo puisa azalaki na boloko. Nzambe alola la bolikola ye ayebi kosunga ndenge azosunga bana na ye yanga mokonzi tubunde tumba po ete pambate bo regretter te etant mosusu soki mabe komeli biso to ali bato esengeli to mibangisa mwana mère de Breno, hein, na Autriche, Tomi Bongisa, équipé pour la thé, Tomi Balolenge Nine, Tomi Saï la Pambate, Tomi Mokolote, Tomi Mongate, c'est bien Tomi Lengele. Bandeko, pourquoi va retenir tous les 24 candidats? Baboya ta mon côté, Tomi Baye qui va boya plus qu'à tout. Balobaki c'est ba rejeté à Martin Fall. Balobaki, mais pourquoi Congolité jouer rôle? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a ma bonne mes amis? Et à ça, il y a salani. Lelo oyo ba wazalendo ba komi ba témoin jena. Ba wazalendo lobby. Il semblerait ba garde républicain ba côté la kiba. Ba wazalendo ba komi ba témoin jena. Ba wazalendo ba libongo ba soldat te ba wazalendo ba équipe ba resesa lokola ba Bruno Mimbenga lokola ba Cédric lokola ba Josué lokola ba Bobo lokola bato baike lokola combat ya chaîne de libération au sein de la presse na ba résistant o balobi to baye biso to yei pomboka la biso ba bomi ebele ba kufi ebele tozo ki moi chance ya moko benga biso mamo seya to koleka l'émission na to koloba biso to komi ba témoin gênant ba komi ko boma biso me boko mona ekoya ya mabe po les ali armée et kosunga biso te armée zande koboma biso ba wazalendo bakomi ba témoin gênant po bango epala bango mibeko ezali te bango epala bango souffrance oyo bango bayoki mabe oyo bango bamoni ya bobomi ya bo violé ya bo salaka bango balobi EAC esengeli elongwa Monesco esengeli elongwa ba troupes étrangères nyonso esengeli elongwa esengeli ba pesa Congo ezwa biloko bya bango. Alors lokola ba imboka bakoti batomboki balobi to kondima lisu massacre te bazali koyoka na te bakomi sika ba témoin gênant bango baza ko bunda te pour gouvernement so soutenir bango baza ko bunda tumbo biso to kidaka la na terre ya koloba libéré bali ba résistant bali ba imboka o bayoki souffrance moto ebebi mama Jawa salam alaikum na ba musulman nga nyoso prompt rétablissement na yo balobi to telemi to défendre patrimoine na biso lelo bakomi ba témoin gênant bakomi ko boma bango lolenge moko basaki na mai lolenge moko bazosala na bato lelo yo est la République démocratique du Congo et komi lokolelo komoko bakangi yango na mokole tikino lelo bunagana eza ya biso te tikino lelo Goma bakoti bamasisi bamanono nano tozwi yango te bandeko na ngai
bosolo ya liboka bwana bakobunda nde mpona koluka kimia po ete maponami ma république démocratique du Congo ekosalama te na délai précis yango omoni baboyi kolongola bato po ete trouble mozala te balingi bapesa lokola kimi eza na est ya république démocratique du Congo mais les jeunes de Katanga balingaki batalisa moto pona kotalisa ete lokuta bwa bino esengeli to pomola yango bazipi yango la gouvernement po bamoni ezali mbeba makasi bandeko na ngai na est ya république démocratique du Congo eloko ezali te barécupéra te bafrontière na biso bango bazwa ndo moni barésistant bazali kobunda bazwi population balobi tobunda parce que ndenge tozali awa etumba ezali ya empire imatuchi etumba ezali ke Congo basi banexe yango Congo a été déjà vendu et mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Nzela enda martela cela siko lokola ye bazali koyokana te na maître Kabila eloko moko ekosalama na Congo ezali te soki Kabila asigné te lokola Kabila aza na kati ya course te yango wana omoni bakolongola mutu te Kabila azokende na bango la négociation po bayokana oyo bayokanaki moto ya suka oyo akendaki koswana Kabila président wana africain wana alongwa wana ya kala oyo aza lokola na conseil des sages oyo Félix akendaki kotala Kabila alobaki akoyoka Félix te bakokenda Félix nde bakokende mokula Félix mpe atake moto ayebi ke naza na accord na signaki na kosala nanga bozoba te tikala sani na vanda kasi message oyo ya ndeko oyo nazotiela bilo poto sukisa ezali message oyo nga nazali kosenga na baopposant congolais si vraiment vous êtes des Congolais boyebi makambo ezala Congo lelo boyebi nini oyo eteki Congo lelo boyebi nini o Congo ezosibir et puis nazali komokundwela bino yanga mokonzi oyebi ke nake plus fort koyoka lisusu mawa ke États-Unis ezali na bakonzi moko basi basomba Congo nazoluka sikoyo nazwa penza yango nyonso mpona maniola bino na kotanga mokanda wana moko le Congo était déjà vendu nous les Congolais nous sommes vendus yango moni bazoboma biso yango moni bazoviole biso communauté internationale eza na ta ya koloba te parce que bateka Congo donc mokonzi nyonso akozwa place na Congo pour diriger République démocratique du Congo il faut États-Unis bakonzi wana na kozwa kombo ya diriger la bango moko auté pe ko ya awa bango il faut bazala ba décideur ya moto a ko remplacer biso peuple Congo comment to ko vanda ba politicien o bayebi makambo yango mona ka bango soka sisi komela mpema sisi course na skela poto asisi komela mpema tambole akela poto bakenda ka kosala nini bake ko se ressourcer et pas ya bateau pour pas pesa bango pouvoir bake ko négocier et pas ya ba décideur ya République démocratique du Congo donc jusqu'au preuve du contraire Congo eza ya ba congolais te yango zomona bazoko ka kolongola Kabila te yango zomona Félix Fatimbela la course wala zotelema mais maintenant Félix a peur de Kabila parce que Kabila il est puissant parce que Kabila a la clé à makambo ebele il a travaillé pendant 21 ans de 3 ans papa d'ailleurs oyo azalaki na l'armée na oyo ye moko 18 ans donc il connaît pe bayebi parce que il a été enseigné par Batouane donc Kabila na jugement na bango akangaka bango toujours ayebisaka bango que c'est mon temps je dois travailler parce que c'est le moment que j'ai acquis la sagesse donc ndenge Kabila aza wana boye Kabila aza toujours na moya Congo yango moni mapona mesala na délai précité parce que Kabila aza la course te donc Kabila il savait que na koya te la muzoba oyo mais pour bino boleka na ifonga nazala yango moni tous les 24 candidats moyeba longola mutu la course exact c'est ni la pouvoir wana te pour gérer sa Congo za maboko Félix te Félix azo lukande yango moni azo le la deuxième mandat pour azokala ke soki ba pesi na ta deuxième mandat oyo na koluka na sa effort na bima na moleke wana OK c'est difficile parce que ba vota qui était bimate
parce que eza passe yango kabuya tcelanga ndeko mwasi oyo eloko asengaki na bapolitisien nga mpe nasengaki yango bongo tosalisala biso. Félix Tshisekedi tomoni ke oyo oyebi osala ya bien eza nde kobetisa baconcert baambiance kosalisa bafeti kovoyage wana nyonso tomoni me ngai natuni lelo omona ntongo lelo okoyebisa biso eloko nini biso bakongolais tosala o nini mpo futisa biso masumu nyonso oyo ozofutisa biso epuis esuki kaka wana te olinga okanga masu 5 mosusu onyokola su bakongolais. Félix Tshisekedi omona deja papa moko ayena peso adage moko ya mokito oyo bocomprendre papa moko na mokili ya nzambe oyo o bana na ye bazolala nzala bazangi bilamba kolata bazangi ya kolia ndako ya malonga ya kovanda ya te baza na courant te mai te eloko te bana na babakisi su baoboma bango papa na osesa feti nde yo osesa boye omona deja papa na matani deja avion akenda na asundola bana na bapotion ka baza wana tata wana kuta chata makolo mokolo moko te place obana baokufa bandeko na ngai bolandi ndeko mwasi na bokebi ngai mpe nalobaki yango ntango namoni video na besa na bato mosusu toza na bapense moko si nos politiciens baza bato malamu bakosungaka élection ezala te négociation ezala te plutôt to se prendre en charge. Mais ceux qui m'ont dit qu'il y a une négociation avec tous les politiciens, bon comprendre que le système est kanga bango. Alors maintenant, biso peuple. Bino bande ko la biso bosa di banda mboka. Ba obozo bunde la Congo ya solo. Ba obozo linga Congo ya solo. Bosunga biso to libérer République démocratique. Mboka la biso occupation et comme muke mais bateka yango. Toza na droite ya ko revendiquer ba droit soki to solo li malamu te biso la biso et to bibongisi te yango nazo na musabilo bato bobaya déjà bobayete malobo na emisibilo bo s'abonner massivement bo partager mission bo liker bo tchaba commentaire ba situation Congo a été déjà vendu mboka la biso za la bato e bazo décider le gola toza une occupation mais l'occupation est petite parce que nous sommes déjà vendus de bako bo mabiso lelo bako bo mabiso lobi bako bo mabiso defender les moutons défendre biso azati parce que tout bato baza na Congo le quoi ba opposant bango nyonso bayebi mais bazolo baté pour baza bato mabe baza ko lo baté pour baza bato mabe yango tozoloba po bo mona ba signaux que loko ezate tous les candidats 24 sont retenus au Congolais jouer rôle nango te oni pourquoi jouer rôle te yango na détail bien Kabila à la course c'était mêlé de cyber. Allez-y comprendre que sans Kabila, Congo est à Congo. Alors c'est quoi? Il faut tout dire à la position tout ça le monde. Peuple congolais, bas congolais partout où vous êtes. Mingi pe boza ya mayele boyebi makambo na zolo. Est-ce qu'il faut tout dire à la boye? Tina niveau ni. Congolais ko la richesse na été uta bota matia kokufa. Congolais ko za na liberté te na mboka na uta bota mitia zokufa. Congolais zo kufa la kati ya boumbu. Congolais zo lela mikolo mikolo. Teto la mukato tele. Na avant de la source. Merci Bakabuya l'homme puissant d'échange pour l'équipe qui gagne. Merci la gloire Ngoma Misape électrique et Pape Jai prompt rétablissement la directeur à recherche stratégique. Et pourquoi pas ça mon conduit. Pareil biso babiso. Maman Linisaya que Dieu vous bénisse mon la biso Esther Boluka. Merci et prompt rétablissement na Gradir Drabia Lompinga. Vraiment, Nzababate la nouveau riche gloire, Lompinga et pourquoi pas directeur Oli, que Dieu nous bénisse. Nzambe pesa makoki makasi to bonne retomba solo. Bande ko la biso bosunga biso. Bo s'abonner massivement, bo liker mes missions, bo partager, bo commentaire, bah si je sais que ma chaîne. Donc ça la c'était Big Daniel Ngenda, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Dieu nous le soit mon ami de tous les temps, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Popo, équipé pour la terre. Ba pour Angola nous bon dia bon tarde bon nuit à émission pour comme maman d'Angola na mokité na Florence ya matondo bedo allez nous manquer mon Seigneur l'histoire hollandais nous à mon prêtre bye.